ba fille mingi ba koma so ba monio souci na ye ata comme le roi ya mado te me comme ata katikati baza ko tchaka bichacha pour raye vimba parce que le long na lingi pena yo moko sala biso pesa so exclusivité nana baseni on est rabat musu on a auza munene ngaza bongo te do ba truc wanda quand on dirait na problème na libumu donc bassin bata mala libumu bassin za ina ande ko botanga ba mibali bolapa soko sala besoin nous autres nous sala ko pikiliki tala produit yango certain CRMT, diazostimile na zinginaliste. Na kopesa un témoignage ya zinginaliste. En tout cas, boli misaba ndeko na simana la sabino ko ngani akoloba avec preuve. Zinginaliste sipo oyo. En tout cas, taka ndenga saka théâtre. Bambango na kino ba mia na mataka. Oyebike parfois so kuna ndako nzoto lembi. Et yango kari na zo salela. Et sunganga et salaki na entretenir taille nanga. Donc Nicolo maman a expliqué que ko sala ngope na libumu ako meka pena libumu je pense que na sala ba vidéo mo lobby mais na longo la kiango parce que bato baloba qui et tout libumu na bato baloba libumu no za munene meza makasi lui parce que na utilise un produit wana Diazolex pomade on a utilisé ça na pakola na libumu na la tagen na la tate je suis très à l'aise ndeko na mobali ndeko na mwasi soki moko so kata na yo les hémorroïdes, t'as une liste. Pour me soigner, n'a pas na mbali. Na kuta na pena baka. Na kuta na baka. Na tozo solo là. Tozo solo là. Na kuta na baka. Comme nous sommes amis. Tant que ça calcule que nous faisons zoa yamado, na kena bomaye. Pendant que tu es malade. Très bien. Ah oui, hein? Pendant que tu es malade. Au moment où tu as si la minduki. Ce que ça besoin bomaye yamado. Va te faire soigner. Voilà. Va te faire soigner. Tala nous autres yo, est-ce que nous avons promené? Moutoua Saméli poison, ils ont neutralisé poison. En fait, na terme scientifique, na rolo ba eza adsorbant. Et l'on la poison, na il y a circulation, na kati makila et même on a niveau ba muscle est neutralisé. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. La voix du peuple. Maman Nangaye. Bonjour, bienvenue sur la voix du peuple et Africa Info. Vous le remarquez déjà, je suis ici, bien sûr, avec Vincent Chilouizi. C'est avec lui qu'on va co-animer, bien sûr, cet entretien spécial avec les artistes, mais aussi nous avons la présence, bien sûr, d'un corps médical. Restez branchés. Vincent Chilouizi, bonjour. Bonjour Franck Stéma et bonjour à tous nos abonnés, Afrique Info et La Voix du Peuple. Et bonjour à nos invités, Maman Pichou Tonele, Lava Leader bonjour. Et Karine Yamado. Voilà. Merci. Mathieu, la première question. Voilà, nous avons tout à l'heure Awa Keto Yambi, artiste miné Yambo Kanabiso, leader Lava, Karine Yamado et puis Maman Pichou Tonele. Maintenant, il y a leader Lava, Boni, santé et puis Maman Ramouto en général. En tout cas, santé Zakitoko, fait ça, tu lis, j'ai lu Zina, dans le système, santé Zakitoko. Ma caméra en général, fait ça, Kitoko. Maman Pichou Tonele. Santé kitoko na sepelinde na moni biso nyonso na dans esengo. Donc tout va bien. Bon séjour. Hein? Merci beaucoup. Boni basango la CRMT. CRMT zo marché bien, toujours bunda malgré ba difficultés par-ci par les ratés, mais on résiste toujours qui est bien, toujours bunda recherche toujours continuer donc ça va. Voilà, Karine Yamado, santé, ça va? En tout cas, vraiment, Franck Stéma, merci beaucoup pour la parole. Vincent Toulouse aussi. Donc, merci na batien sur le Landa Bisso. On a s'appelle Makassi. Les données na se retrouver sur la bino na plateau. Et ça, il a vraiment bien Makassi. En tout cas, moi, santé ça bien, tout ça bien Makassi. Mais les autres, il y a une casquette, il y a un artiste. Oui. Le rôle là, tout simple. Avant de commencer, on a chaîne. Nicolas, vraiment, Nicolas. Bon, ça n'a pas fonction bon. Donc, ça n'a pas c'est parce que entrée ça. C'est un peu ça. Ah, tu crois je te jure. Il est bon. Même si bon, on va y quitter. Karine Yamado. J'espère que je suis dans un site, il y a Vincent Toulouse. Et puis il y a Franck Stéma, il y a Bikebo Yoka.
donc boyo kake mikolo sponsor ya ko sponsoriser musana nga le quoi artiste azate on a travaillé donc merci beaucoup la pièce ça nango c'est mbongo moni c'est mbongo monani to sali musana zo koma déjà eza déjà on a fait raté la validé OK ma TV pour ani nazongela on a mamuke parce que là va alors mutu moko très réservé alors que balingage mingi pourquoi lingaka TV te lava merci na fan Stemai pona mutuna na yo omoni TV ezaka mbeli ya mino mibale TV il faut yeba koloba poza likamba koloba soko za likamba koloba to likoleka na télévision okomema ngambo na Congo komema ngambo donc yango mona ka réserver po na c'est pas italo lo baboy abo sala ke dichesse amemela ngambo na plateau na ye okomema ngambo na alors bila likambo ga be et puis c'est ngambo nakati tozo mama docteur awa komemoti na boloko yango mona zaka mingi réservé si j'ai à parler na ya kana lobi so que ça te je mettais na no baté. Alors Vincent, tu es bien ici artiste, justement parce que tu bosses en Naka. Tu es dans le monde de l'art, alors que l'environnement n'a pas de problème. Les jeunes, tu as mis la bilo comme Makasi, tu as ici expatrié dans Mboka, tu as la biso masanga Makasi, produit en dengue na dengue, tu as jeune fille, na jeune garçon. Ils se lancer dans bilo qu'on a justement pour nous sexualité moko épanouie alors que ça erreur grave raison pour laquelle tout ça une invitation na bandeko na biso artiste voilà mais ngala on préfère pas to kota si jango to bengisa ki mama pichu pe azali na domaine médical très bien mais yé to bengisi faut ba busu ba découvrir yé ça ba busu ba yebi été ba busu ba mona yé mama pichu to le soko ko bisa biso ozali nani et to sala nini na kasi ya mboka ko musala. Merci Vincent pour la parole. Mama Pichu Tondele, aza mama na bino, yaya na bino, leki na bino, moi na bino. Naza pharmacienne de formation, nazo œuvrer na laboratoire CRMTA, oui, ben na komba laboratoire MMC. Tuzo kitana na musala ya papa, papa azaki pharmacien, asali laboratoire, asali bakisi, a formé ngai. Et puis, tokomi sikoyo pour assurer relève. Donc, laboratoire CRMTA est un centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés. Tobandara, tout ça bakisi à partir ya ba nzete na biso ya bokoko. Ba plante médicinale au to bengi na français ba phytomédicaments p. Donc naza na sali ba formation moins ebélé, na sali moi formation comme opérateur équipement production, na sali moi spécialisation na préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle. Na yekoli pe moi misale belé amike, naza coiffeuse, naza esthéticienne, naza pharmacienne, donc naza maman ya bana, naza moi salibala na bala na botape. Donc si faut se présenter. Est-ce qu'on a ouais tali CRMT kuna bozo c'est la biso ba kisi nini o bandeko ba ko koyeba po ko sunga bango peut-être na ba kaya o bazana moi maladie tout ça là. Na CRMTA tout ça vraiment na ba kisi ebelé pour la petite histoire papa atika ki ba kisi 4 mais amicine o eza produit phare na biso traitement nango eza ba diarrhée ba amibe ba levure et puis eza anti-poison en tout cas mikolo yo tout ça là plus pour na indication ana tout ça diazostimule o eza kisi ezo traiter ça anti-poison na moto na meli poison te to na moto asa meli poison. Dans les deux cas, okay. Moto asa meli poison ils ont neutralisé poison en fait na terme scientifique na ko ba eza adsorbant et l'on poison na kati ya circulation na kati makila et même on a niveau ba muscle et neutralisé et na capé que moto ko mélango pe au cas où à empoisonné et neutralisé en okay. Donc c'est dans les deux cas tout ça na qui s'est mis balé au papa sala qui diazostimule ou les stimulants sexuels, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle et pas mobali, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, perte de libido, stérilité secondaire et pas moins na mobali et pas bassi, ils ont traité frigidité d'un côté sexuel donc couple bélo bazan un problème à robot toujours aider bango na qui sur la diazostimule comprimé. Et puis, nga na yeko sala zingenalis suppositoire ou ezaki sinabiso ya hémorroïde. Les autres traités ba hémorroïde sous ces deux formes externes et internes.
et puis pas basi ils ont régularisé ba cycle na bango ils ont débouché ba trompe et pas mibali ils ont effet aphrodisiaque pe donc mobali wa belé hémorroïde azala mo problème à faiblesse zinginali sipo azo pesa epé makasi en association na diazostimule nde to pesa rango to sali na sali kisi ya diabète diabéwine où ils ont traité diabète il y a le deux types type 1 type 2 ils ont traité pas problème il y a insuffisance rénale ils ont traité ma maladie à prostate parce que na banzete na biso bokoko romona nzete moko eza na ba effet belé quoi ba indication belé voilà pourquoi zo mona litanie ya banini to sali docteur Maxon où ils a tisane na biso zo traité ba myome ba fibrome ba kyste ovarien ils ont réchauffé utérus à moisi et puis là on la cosmétique à partir ya banzete na biso to na d'ici collagène où ils ont traité ba tache ba tampon ba ride ils ont régénéré le poso to na d'ici réparatrice où ils ont réparé le poso ils ont traité ba bouton to na d'ici cheveux où ils ont bongisa suki ya moisi donc to na crème na biso borex où ils ont bongisa système ba papa donc CRMTA d'une manière brève azana ba produit ebelé au tout sur le marché mais tout ça la rappel ba préparation auto bien personnalisée que muto a posé problème na ya za malade un PC par exemple tout ça elle est ici tout traité tout ça na menga anti-anémique na biso oh, vraiment siko ba mo ça on a gratuité ya maternité ndeti na Congo awa libanda na ka ba autisme ba démence ils ont sunga makasi donc CRMTA est un centre de recherche tout ça ouvert dans la recherche to travailler en collaboration avec un thérapeute ou azaki azana nzete na ye a bien indication na ngoto ko sala ba étude scientifique ko aider ceux qui to yokani peut-être to ko bimisa on peut sous forme ya kisi et puis il y a un pourcentage na. Très bien. En fait c'est ça. Alors tu peux si docteur Maxon Mbotebele à votre abisso. Docteur. Oui. To zo mo tamuke. Dans la émission il y a le débat na Top Congo na peut tirer Kambuni Mbote à la biso na Belgique. Oui. Ndeko moko bengi. Alobi que depuis la mort de papa Ntondele, oui. En tout cas centre ekufa. Bana batikala ko sala désordre, baliambongo, ba ko sala le côté recherche mon côté. Yo yena Kinshasa na profiter na to na mutu na ekufa to évolution en centre zali ndengene. Bidombo bozomona na peut-être s'il faut répondre par la question ana mais par respect dans yo Franck Semaine on répond. Papa a tikaki 4 produits sur le marché. Meamycine, diazostimule, zingenalis, na sensifos qui sont à malaria. Ngai na ye après ba étude la tanga awa na université à Kinshasa na sisi pharmacie awa na Brazzaville na salidea na transformation des agro-ressources na Canada na kesa ba formation nyonso oyo na ebisibil et ba formation na et permettre que to bimisa ba kisi nyonso oyo. Donc CRMTA ils ont continué au ça là to sali koleka kutu oh papa tikaki donc centre ils ont continué au ça là. Tozo bunda bien sûr il y a des difficultés par-ci par-là mais dans la mesure du possible tozo bunda effort na biso yango et papa a tiki 500 formules 500 formules d'accord parce que biso facilité tozoaki grand-mère na biso zaki tradit thérapeute donc ayebaki déjà banzete azosela banzete wana et puis papa a étudié en scientifiquement biso peut to connaître aussi ba étude nango. Donc, tous les gens malembe tous a subventionné par l'État jusque là. Peut-être une émission na binopé l'État koyoka acha biso maboko po to bimisa ba kisi nyonso wana o ko sala en sorte que population na biso ezo consommer kaka ba kisi o esami na banzete na biso. Alors, na 500 formules, vous exportez déjà combien? Na 500 formules, c'est juste 11 hein, si on a donc 11 kaka nde bimi jusque là. 500 formes, n'a pas de problème à cancer, tout traitera en moi. Tout type de cancer, tout traité. Ah bon? Oui, banzete ezali parce que papa il aura salaki, maman a un sur APC nzete o traitera maladie boy. Bis en tant que scientifique, tu vérifier l'information ethnobotanique nango. Tu sali recherche totale na littérature et sali boy. Tu sali ba étude nango ya toxicité parce que kisi oko bimisango boyete. Oui. Avant, tradit thérapeute à Salarane, à Rosalakisi, aux hommes mélango, problème exact, mais à la longue, et qu'on crée le problème.
Mais biso en tant que scientifique, pharmacien, avant to bimisaki si boye to ça une étude nango ya toxicité. To ke na mingi na INRB, centre na biso ya INRB et puis libanda na université à Montréal. Étude wana so esalami et déterminer que qui c'est la toxicité, net to continuer ba recherche. Faut to bimisa yango. Alors papa sala nini na chaque plante maman na un sur APC indication a commis a constitué autobengara herbier. Donc a tchelikasa a identifier a commis ba indication na nyonso tout a bombi. A tche racine a identifié a commis. Donc biso skoto sala OK kaka na barium au son ngo sala étude totalit bon siko problème ni na ngo déranger population hémorroïde na PC exemple hémorroïde des problèmes sérieux et touché bato na Kinshasa partout à travers le monde. Tozi plante o ezaki destiné à étude hémorroïde. To bandi ko tang ko sa elango ti to bimisi kisi. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis pendant bimisa kisi bo na répéter toujours na émission à Vincent na ya Stemai. Et ça raté que le quoi gâteau aux farine na ni no sangi sur ça kisi. Non. Bah étude et prénarabi sont vraiment banés. Et qu'on soit 5 ans. Besoin étudier car plante on a tibo ke bimisa kisi et comment la forme. Ah ouais. Donc c'est ça. Maintenant on dit que menga kotina programme ya gratuité à maternité. Menga tozo et kotina nuté bazo sale lango tozo négocier pour écouter na lingi à travers pe émission yo. Et parce que sauver ma vie est belle, hein? Parce que moi, c'est la raison que bota entre la vie et la mort. Baka banemi ezali banini bazo utiliser plus menga. Là, on a témoignage à menga parce que mon musala surtout sala raoyo ezaka moko mona moi mémoire et c'est le roi Olemba. En tout cas, j'ai appliqué ça dans mon vraiment que et dans ma très bon témoignage. Et dans surtout au salagi trop cerveau pendant senti moi mémoire de ça moi mon boulot sur au mélange en tout cas ça pena bien. Très bien. Merci beaucoup Vincent. Maman Karine Yamado artiste na biso le bito ya mieux le na po ya congolais nyonso to loba mais nga lelo nga ina sola na likambu ya taille na yo bolimbisanga na kota un peu moi vie privée na yo parce que lelo comme référence ya basi ya oyo bazana c'est-à-dire bassin ya munene batutu ezala bassin le roi ya mado comment kuto azana ya mado siko ba fille mingi ba koma so ba monio souci na ye ata comme le roi ya mado te me comme ata katikati baza ko tchaka bichacha pour raye vimba siko lelo na lingi pena yo moko sala biso pesa so exclusivité pour expliquer biso obotama boye obaka ke loko to eloko ni nesala ke ozala na tayo. Wow. Merci beaucoup. Je pense que votre oiseau landa biso ba ebinga vraiment. Donc na ena na musala oyo nazana mwa muke et nazo évoluer malé beti na ningi na komi lelo. Donc je pense que na mela te. Mais nzoto il faut toujours entretenir hango. Okozo za munene ba tunso za munene moya olemba. Batumsu aza komona ana munene mobo ya mela babiloko et tout. Maman j'ai expliqué biso que c'est la biloko est naturel, c'est bien bon parce que il aura vraiment na ba conséquences et puis je ne pense pas que na kata ya ba kisi ba conséquences ezali. Toujours faut yeba ndeni ya ko entretenir. On va excuser so tozala un peu moins vite parce que zo senga toza explication. Oui, parce qu'il faut te expliquer. Fille aux ana bassin ba mususu tosalaka bagen banini et puis nga latela yango gen te juste naza na pomade ya mama mona songala ngai na bana na origine euta wapi depuis ozala mwana mukie obotama bongo to événement moko eyaka échange o mama nzo événement na nga eya na botaki donc ozali no avant boto ozala no mukie avant na bota na kinzoto mukie na bassin pe zaka mukie oui bassin zaki te bassin zaki te la genre ba fi wazali bunene nzoto mukie nga kola bongo tant na komi na zemi ko ba 2 mois et puis bassin manjo fonga malibu ezo sila nzoto zo ya munene. Ah bon? Ya bongo. To zemi te changer forme. Da zemi de changer forme. Ba photo ezao quand ozala na mukie. Ya bomwana, je ne pense pas. Donc ozala bassin zaki tout droit. Munene na tout droit na bassin on ya rabatu so ona auza munene nga za bongo te. Donc ba tout pendant quand on dit na problème na libu.
Donc, bassin pas tellement la libom. Bassin, j'ai une affaire. Donc, c'est un peu ça, mais pour moi, c'est plus naturel. Mais dans le boti, bassin, il y a un boti bassin. Alors, pour entretenir, on va vendre. Il y a un BBL, il y a un salade. C'est un juste produit à maman. Diazolex. Ouais. Ah bon? Na pakola ngo pour entretenir équité. Et arrivera un moment, tous à basi au monde, tout ça la penza sous mingi ba souté pour etumba biso. Alors comment préférer mingi ba cycliste, mais pour entretenir ngo ebe baté et comme ya ko denda te produit moza awa na moni ngo telelo na za na ona ndaku ya ona utilisaka. Docteur, produit Diazolex pour Diazolex. Oh d'accord. On peut expliquer biso muké Diazolex en fait ils ont Diazolex est un pommade antidouleur mais ils ont un effet tellement ébélé. Ils ont traité ma douleur, tout type de douleur mais ils ont raffermir pe nous autres ya batou. Au lieu que nous expliquer que nous autres les rations za munene elenga lenga. Ils ont raffermir en gros, ils ont contre salibumu ba ka œdème, ma colorovie, ba genou, rhumatisme, ils ont traité en gros na cas rhume, il y a grippe, au sein là on tout ça là on a période de corona, ils ont vraiment produit moko ils ont vertu et yango carré dans ce salé là. Et sungaranga et ça là qui na entretenir taille nanga. Donc Nicolo maman a expliqué que ko sala ngo pe na libumu, ako meka pe na libumu. Je pense que na sala ba vidéo mo lobby mais na longo là qui ngo parce que Batoualoba qui est tout. Liboumuna Batoualoba, Liboumuna, on a munene mais ça makasi lui parce qu'elle a utilisé un produit. Diazolex. Diazolex pommade. On a utilisé ça. Na pakola na libumu, na la tagen, na la tate. Je suis très à l'aise. Et c'est maraka na bo moi s'il faut toujours entretenir. Donc Karine Amado a bakate. Tenga bakate. Na bakate na mela bimela melate. O mela vitamine moko boye o sala boye fola la mingi po ya nga sala mambwala nga fongwa ma eyaka naturellement parce que ça taille na ngaton c'est un peu ça. Alors la validaire toi prana yo olumisa biso mwa muke par rapport à la question autour na yo c'est très important koyamba bino po boza bato yo bato balingaka par rapport à musala bino bosa la biso ya conseil. Les lopes émission tu profites na ya théâtre mes amis émission tu profites na artiste ba to balingara to zana si je te développe que ne bandeli il y a problème oyo ba garçon baza ko utiliser ba produit ndenge na ndenge ya komela ya kopakola justement pour na ko prouver je crois une jeune fille ya kutana nzela oyo lobi boye tout ça yé face à l'homme le plus fort du monde. Vous êtes quand même au courant de problème de l'avant. Tu te dis quoi? Si, nous sommes au courant. Parce que mon île est là, quand tu dois vivre, tu dois vivre, c'est comme une population. Nous sommes dans la population. Oui. Mais au deuxième monde, tu dois mettre un coloba. Mais peut-être que tu dois comprendre. Parce que moi, je suis dans bar avant de bar. Ma père a ma coaro, ma légal de coaro. Azakar de l'établissement à ma boque. Abisomoni ona soko samisango obomi ko tala taille ya mando yo bomaye ko yo za nani papa wana makwara abisomo soko ona oyo ndoko bomaye mutuna bo mutu zakati mais mutamtaso ngaka pa bona so ba na ye tango ba na yo yo siko za ba conséquence posée pour melaki biloko aux conséquences il faut cela pour melaki biloko melaki oyebi dose na muti très bien oyebi te saloni na cerveau oyebi te saloni na ba muscle et saloni na cœur na foie na estomac na intestin même na rein oyebi te parce que il y a des conséquences qui en découlent tant on doit comprendre ba biloko zo ba na ba dimension dose na muti. Et c'est arrivé au Mélamon et Logo Moko, tant que ça des matchs, au lobité, Nicolas, la mouki bien té, la baksa moi oyo. C'est même pas encore sorti, là ça m'a solo, ça m'a l'air à solo. D'accord. Donc, na bougé c'est un macasse, na bougé c'est un macasse, ma 18 à 20 ans. Na mela kesi mon pharmacie, ba yebisa ngai, bon moi quand tu fais ndakati, ba bi ate, moi soko meli oyo.
En tout cas, ce que nous avons jeune boy. Docteur Anzela. Docteur Anzela, ma vieux quartier. Ce que me dit au bomi. Papa, na ke na sombi na melikiu. Tokomati na tokoboli misana. Tokei boba. Elle solo. Tokomati na hotel. Réaction à ta mon côté. Ngala bando lela. Na comme hystérie. Moi c'est pas son canadé à son. N'a pas la bisoué na ke. Oh. Tant comme elle na ma tapette na la boba. J'ai baby. Et réagit. Si on a 22 21 22 ans. Moi je suis de l'oublier. Bon, 0 heure. Si on sait pas plus ça, bah courir ma pas mandam là. Pas on a pour pas la courir. Pas on a courir. Si on regarde moi je suis de l'oublier. N'était le pas on est le pas et ça n'a pas. Si on les cas on soigne. On va l'oublier. Bon c'est gâté ben de donc na lapa na lele na sur la main puis on a boutu na langa. Ya sala lele para ba muto fa no boma. Na lele na lati solution pesante donc na kana sukula ma pioti donc tongo etani na ngabo nde na lapa vi na ngamo mimba lokwa na lapa bande ko botanga ba mibali bo lapa soko na besoin nous autres nous allons pour pikiliki tala produit yango certain CMTA diazostimil na zinginaliste na kopesa un témoignage ya zinginaliste en tout cas boli misaba ndeko na simana la sabino ko ngani akoloba avec preuve zinginaliste sipo oyo en tout cas taka ndenga saka théâtre bambango na kino ba mire na matanga oyebi ke parfois soko na ndako nzoto elembi mokongo katani mais solution ezati au dédé mon soko zuboye pas tout le monde ni boy ah te jour na zwa kaka zinginaliste oyo sipo oyo disipo papa na chako na frigo zo moma li na baki tongo na baki po kaka na deuxième jour un changement radical na bi total tabi radical pour ya souti donc qui si on est denga zinginaliste edengai donc ndeko na mobali ndeko na mwasi soki mokongo ezokata na yo eza hémorroïde ta zingalisi mpongo eswane ngai eza vraiment na batémoignage eza mpe na témoigné ere tosalaki pub na mama ere apesi nga yango e nazalaki na kodute nga eske kisi yango ekosala etout mais ere nakomi na ndako boyesi biso toza bata minene kopete ezaka mwa mingi muke opete omonana nisi ezosala neti mokusa etout je me suis posé question esanga bopoa naluka makasa tomate nasala nde nasala ato te na se souvenir nga bia na bakisi baproduit bapesi yanga kisi mo eza na babi eza mpona kopota libumu epi mpona koede en tout cas ça va vraiment donc soki neti biso bana basi ekangi ti liboso yo mo ntango osokola ocomprendre parce que tant tosokola to se kota mwa musapi bo excuse ocomprendre que kisi esala parce que soki biso na nsima kuna efongwami nyonso efongwamaka efongwami na nsima efongwami liboso alors ntango nabakaki kisi oyo ekangi nga na nsima ekangi mpe kaka liboso nga kutu lelo eza 4e jour nasalela mais je pense que atane naza indisposé mais ndenge nga asalelaka banani ya kotia na kati nazokoka kokotisa te parce que naza ya kokangama donc na place tosalela bamatiti et tout ekopesa ba problème na barein ba problème na col kuna ekotisa kotisa bamakambu de préférence kosalela kisi oza na baprécision nango donc moi je préfère ça parce que nasalela yango lelo 4e jour et je me sens très à l'aise bamikusana mpe bandoya eza mpe su te elongoli yango nyonso wana mpena naza nango na ndako natikali nango 6 donc ana ozonga na pokwa vu que naza indisposé yango na dose na tie te mais soki na 6 bapériode nanga na continue osala yango donc eza vraiment bien makasi eza na batémoignage ya bien mpo biso oyo tosaleli yango wana donc nasalelaka pomade wana ya diazolex donc nasalela yango na libumu naosalela yango mpe na bafese en tout cas vraiment ezotenir bafese nanga ezala ya bafese agitation te donc ezala petepete te eza pena bien sûr papa pasimbi aosentir pena ke naza très à l'aise donc na sens wana
ya omoni yango ezala makasi oyo ya ezala bien eza lokwa basala te nga basala te donc baproduit nasalelaka eza ya mama te BBL te nga asala BBL Mama Pichou nalingaki na zonga opesa biso mwa explication par rapport ya makambo ya lobi babloka kobaka oui basi komelamela bimelamela bibaka en fait souci ezalaka mpo base ya po bapapa biso baafricain tolingaka mingimingi base ya karine ya mado soki excusez-moi Vincent soki omeli yango ezopesa nzala donc so omeli yango précision so omeli kutu te obaki so obaki oyoka pena nzala oyoki apeti donc so oza na difficulté ya olia parce que po ta libumu ememaka apeti po ta libumu elengisaka makolo po ta libumu ekataka mokongo po ta libumu esalaka moto azala malaise okozala mpe bamosu epesaka bafièvre bakosanza etu donc soki obaki yango omonake babiloko wana nyonso oyoka yango te ose sentir pena à l'aise o sentir te nazaki boye te nakomi boye ndenge nini et puis epeso appétit ya olia bien donc bato bazaka na barégime tosalika nde tosalaka okolia anana okolia pastèque okoki kolia bapain sec wana nde toliaka okomela mwa jus po ekango me bao baliaka fufu donc olia mpenza kitoko avec appétit donc soki obaki yango en tout cas vraiment pour s'attendre te na bima na yo lia na 12 heures yo ndo nyoko makoto okende donc faut lia penza Mama Pichou oui Vincent souci ya bandeko basi ezaka mpo basinga ngo ya mine lokola karine ya mado mais baconséquence pene ezalaka nini mingi na babloka kobaka bakaitaki mimama en tout cas en tant que monganga si faut répondre Vincent bibaka baka ce qui est grave tout ça qui enquête moro a na Kinshasa ba jeune fille même ba maman bazozwa ba produit otobenga ba cyproheptadine kombo akala na kono ba périatin bazui ba super appétit bazui mo ba produit belé ba vitamine B complexe ba touti yango akomo tungola ngo akomo baka po bassin et vimba non en tant que pharmacien na opekisa ba pratique wana parce que leur pharmacien asali kisi et bimi comprimé eza po a mélango na munoko ba principe actif auto saleli ba véhicule auto saleli po ebima comprimé eza destiné ya munoko eza teke po o tungola ngoto o kotsa na ndenge ya liboso na vagin parce que ko memelo ba conséquences yango tozomona ba génération na biso ba problème penda mingi ya stérilité ezali ba problème ba myome ba kyste ba fibrome ba pratique wana ezomema ba maladie ebele pour qui singala na sali pona mela yo comme au changeant posologie et ça c'est normal te et on peut se ba conséquence à ma bé peut-être tout de suite et on se manifester mais à la longue pour remarquer que l'eau est comme ndengwana donc ça vraiment ma bé il faut tout télémela makambwana ko ça la babiloko oyo eza étudier oyo laboratoire et sali recherche et travailler nango et bimisi kisi mutu so aza posa roya munene bon soit à luki stimulant moko ya appétit azolia na normalement na munene mais oyo komi pratique ya ba bassin ke baka nini boye sala nini boye wana vraiment tozo condamner ngo po eza mabe mais sikoyo na oyo etali makamukaka oyo ya ba bimela oyo bandeko bakomelaka bandeko mosusu balobi surtout pour les hémorroïdes on dirait bimbisaka nazala un peu moins direct pas de problème balobi c'est comme si bino bandeko bozala bakisi oyo ezotraite yango nde boye na campagne ya kobouleverse un peu moins mayele ya bato babi ntango akala bapapa na biso toyokaka hémorroïde te mais on dirait mopepe moko boye nango ekomi kaka hémorroïde ce qui fait que bagene mingi baza sous sire na bango te amomonaka epo asala rapport sexuel il faut kaka aimele loko parce que bayebisi eke hémorroïde eza trop bato mokongo kokatana akoki kaka mwa douleur moke na mokongo azobanga même koaffronte motu taka te nde mosu karine ya mado batali kaka nzoto babi awa na hémorroïde oyo bato oyebisa biso donc fona mibebisa kaka en fait on vous accuse que bozosala campagne moko ya kobebisa mitu ya bagene mpo babanda kokoma bato abimelamela message alobaki hémorroïde mpo kala malade wana bapapa na biso bayebaki yango te Vincent hémorroïde ya malade ya kala ngana je me rappelle bakoko bazali kuta na habitude soki amoni ke soki ole mbala moko ke toilette il faut azwa makasa tomate atuti abaki yo non hémorroïde ya malade ya kala baparent na biso na yaka kala bazala kosalela babiloko wana baplante ezalaki ayebi ke soki abaki plante boye
ekocalme yango eza jeunesse ne ekobebisa makambo parce que bimelamela wana bibakabaka wana ne yango ekoprovoke bamakambo mabe donc biso tokokondane kutu nde jeunesse actuelle oyo eza na koyoka ke esala nini boye pakola eloko boye tia eloko boye nde yango ekomomela makambo ya hémorroïde ya maladi eza maladi ya kala donc ezali koexiste banda kala mais nos parents savaient comment bakoki kotraite yango. Karine, aux ans moi-ci, dans ça l'émission, le but aux un peu moins sans tabou. Ouais. Banoro, bakoma poaya, famille bébissa. Est-ce que c'est important pour les moi si pose à la statistique de nos famille bébissa? Bon, en fait, il y a un leader à l'obagi abomoka. Nabomoka. Na compléter Vincent. Tout ce monde a la boutique. Quand tu peux mélanger ba whisky, hein, sur 4 places et comme 28%. Bazu babakisa bilo comme bache dessert à moi si donc muto ameli na muto comme ça la crampe. Est-ce que c'est important pour toi? Pour moi c'est pas important mais comme to lobela na cas général, muto na muto ana façon na ye oyo a jouer la likam. Problème est bon mabiso bana mboka to ba congolais en général ezaka ke to na moi complexe moko boye soki mutayo ki likambu nanu a vérifier tabitenga pena ke ko sala peut-être esa nini e simba de préférence ko sala eloko oyo mutu aza corps médical ayebi conséquence ya eloko azo pesa yo eloko ana soki eza nango na conséquence te omeli c'est bon mais biso ba congolais to lingana biso bongo te faut le moins ça rapide mon petit on a nga za bongo so na zue pena lelo fa kufa fa sentir pena ke ngana ya donc problème est ça que c'est traité d'abord voilà hémorroïde eza hémorroïde eza bo excusez-moi hémorroïde eza eloko oyo ebebisa na mutu na kati oui donc na kati obandoliama na kati ozoliama na kati ozoliama na kati après on sentir ba effet nango na sexe na yo par exemple ata biso basi salema comme moi tant que papa et biso peke on a contact na santa qui nous ala té pourquoi parce que ça déjà alors ba jeune garçon na place qui est to mela ozu whisky mo sali mélange whisky mo ba bengaka kombo na kiminga ya jaune boy donc moi mobile soit mélange bi lelo côté na okende te café ko mkututa bi na osansango fona tchango mo café ndamu omoni donc yo ba kombo ozo mona kanga sko mobile mo boye o c'est peut-être na chambre mo mobile mo aye biso na meli robot intention les animaux mo morale kweit ameli nga robot ana ida nini aboma nga baby sanga toni nyonso na yo na mutu maman ata bisengo ngo bongo bo sala eza sous bien te to tika bimela c'est pas bien mais tu sais oza mobile est-ce que zabino ba fite ko traumatiser bana bali non non mon micro comme trop faible d'ailleurs na lembi na ngai est-ce que c'est dur la vérité Zamade ce qui moi c'est biso ki na yo ki bien te Zamade mais ka c'est que nous recourir na ba produit non ko découvrir mais oui leader au vaccin le commun tous entre bala mibali il faut le baba en vérité oui c'est-à-dire que naturellement nzamba sala mobali ya liboso azaka na ngunga te ya mibale nde azaka na mwangunga siko ya liboso azaka na ngunga te mibali mingi bakoma pour satisfaire moi si alinga triquer ya liboso voilà sikoyo ngai réponse nga ezangulu moni ngape na mona mobali nakutana pe na baka nakutana na baka na tozo solo la tozo sola nakutana na baka kwa mzo ngezani tango ça calcule que nous faisons zoa yamado na kena bomaye pendant que tu es malade très bien ah oui hein pendant que tu es malade au moment où moza si oza na minduki ce que ça besoin bomaye yamado va te faire soigner voilà va te faire soigner tala nzoto na yo est-ce que nous avons problème munga ngazali on va te faire une consultation tu vas dire check up petit oui au moins tali ça nzoto Vincent ce que nous avons bien pour pikiliki en tout cas oko matati obanga nzoto ya madote mais obanga po bike je suis malade tika na zo Robocop na zo XO na sangisa bakoma soki ni bakoma nini Serex soki Serex pas simba na ngote ko simba te pourquoi parce que tu es malade ouais tu es malade
moi c'est à ça bloc on déclare avec que ngai na sepelité tanga bino ko sepelité tanga ayabi se donner na sepelité faut ça que la sepelité m'a apporté solution c'est ça aussi c'est ce qu'on t'a pas na yo moko attendez c'est ce qu'on t'a pas na moko parce que pourquoi il y a sepelité pour ngai na za faible pourquoi je suis faible parce que je suis malade et c'est simple va te faire soigner très bien va te faire soigner mon va te faire soigner Maman Pichou est-ce que na moi ba ka to lo ba oyo ezala ba faiblesse sexuelle ezala ba éjaculation précoce oui to beta masolo ya ba soins intimes est-ce que na ba ka mibali vous nous rassurez que généraliste diazostimide et que ça va faire avant cela Vincent ouais bimela parce que ndenge leader à l'Obaki azaki 20 21 22 ans Amélie quand même meloko oui c'est vrai que dérangeant qui est mais est-ce qu'à la longue vous causez des problèmes oui oui bimela ba plante eza ndenge ya lobi a 5 nzete o a 5 nzete a 5 nzete o Amélie azeli effet ya érection air wana eyete et goya après donc ezaki effet moko retardé au fait très bien so ozo continuer ndenge wana obandoza na ba ezara nayebi papa moko akufaka bongo Amélie banzete aphrodisiaque ebele à continuer érection ezokita lisusu te babenga yango priapisme donc au telemi penza debout congolais eyembi ti ezokita te même so okutana na mwasi ezokita te esengaka na ndenge ya médical basala ba incision de fois bakata yo mwa banzoloko po makila ebima po verge na yo et se relaxer ebomaka moni bimela na eza malamu te à la longue soko mesanga komela omeli ba osangisi bilo ndenge wana oke na match eleki bien oke o répéter ngo lisusu et ça la l'air et ni les mata pique les mata et mati ti après et ya kokita na kuta na bakana na ebele que mutu en tout cas ata meli qui sango ndenge nini effet ezala lisusu vraiment batterie eza à plat et bato ndenge wana ezora temps pour traiter bango au moins même ça qu'on met la 2 ou 3 doses il y a traitement pour abandonner ce qu'on reprendre ba érection donc mela et ça m'a bé parce que tout excès nuit même mai nga lo bango toujours même mai quand o ya pamba oyo so ko meli en excès et ça m'a bé ko peso ba dem et ko mais voilà pourquoi so ko moni un signe ya ba médecin ya ba pharmacien ba tchaka kopo et puis ba tché nyoka c'est pour dire que kisi eza à la fois bien et puis eza mabe dans le sens que si on l'équise en haut et au bon maillot on a signification ya nyoka wana eskula pe wana signification na ngoya on docteur alobi oui hein parce que moi na l'ingresika to so la faut battre pas zoka pe na moi ko seka bien sûr très important mais zo mena kopo et au bon moti mais dina ne bali mais là dinat so mon et comme tout excès nuit on va ne bali oui on met le métier d'ailleurs ah oui comme tout excès nuit mais na kopo ko mela boye a ekoki mais bois comme ne bali ba ba ndo ko ben docteur une question avant ozonga na question Vincent et ça n'a pas tout mususu to le blaga ba jeune bien sûr to bo la personne âgée abala azana mama bazaki na bango bien mais après il y a maladie rongée maladie belé ba tension ba diabète il m'a pas faiblesse sexuelle je pense oui bien sûr alors mutandenge wana il faut ça nini pour maman zali comme maman zali jeune mais il est personne à poser maman satisfaite OK c'est quoi ça ndeni mutandenge wana quand même oui mutandenge wana au contacter biso to peut ça traitement à diazostimile ensemble zingenalis vitamine E na zingenalis support et to baxi crème borax sera la ni traitement na normalement arozonga ba faculté malgré ba kisi wana arozongela na ba faculté na e oui eza traitement parce que biso c'est abusivement dans l'obara diazostimile to combien un stimulant sexuel ezo bi mandeti que soko meli ngo mbala mo stimuler non diazostimile c'est un traitement d'accord ezo permettre yo pour reprendre la faculté na na 17 ans et que na ko agir na niveau ya axe hypothalamo hypophysaire et stimuler ba hormone wana pour permettre yo ozonga ndenge ozalaka so ozongi na normal oza besoin de stimulants quel que soit l'âge mais Franck ngana wa yebisa ba koko na biso to mona ba koko koko mais abotisi jeune fille ba koko bazaki ya msusu aza basi 5 6 ba koko baza sande non quel que soit là, et ça justement bimela wana
whisky oyo sangisi okomi ozwi soki Robocop soki olava lobi basangisi yango place moko batie na canette moko moke boye 30% mais c'est ça mabe d'ailleurs ozoki koexpose mpe lisusu foi na yo c'est grave ozo exposé barein na yo parce que alcool à 28% mais wana ya liwa wana eza vraiment liwa. Donc, Vincent, on a une question pour un docteur. Oui. Vincent, s'il vous plaît, question rappelée pour la docteur. Pour la bandeko yo, baza ba problème nenge leader la va lobby. So ok pas Karine et pas Karine ya mado ko quitter, yeba goza maladie. Si ko muto aza malade ya ke ba c'est que non éjaculation précoce, insévitable retour et ba benga oni frigidité, ba bloc retour eza lié na ba problème obiso ngali to goza nango. On aurait pas vous satisfaire. Moi c'est ce que zinginaliste na diazostimine et pour rassurer la population nini na pour la maladie à en tout cas toujours rassurer la population que Zinginalis sipo comprimé diazostimile vitamine E crème borax et ozongi sabatuana bien o ezaki vraiment akokara lisu makambute soka landi traitement ne bien de nazo répondre akozonga bien azongi ye azana besoin sou ya ba Robocop wana te ba XOR te azana besoin na ngoni souté. Voilà. Et puis, c'était mal tout au loba. Ndeko bazana ba souffrir la maladie à diabète. Oui. En tout cas, tu évites que ba comment on a problème à faiblesse. Il y a pour satisfaire moi c'est na mbeto. Oui. Alors et c'est na moi ba ndeko ba mon ça va recours par ci par là au maman fois à la satisfaire. Solution ni CRMT avec abombeli ba toujours yango nazo répéter pour na ba diabétique. Tout d'abord, tu landae pour stabiliser ton glycémie, na diabétique, et puis te soumettre à un traitement où il y a Zinginalis, sipo, Zinginalis comprimé, diazostimile pour reprendre ma faculté sexuelle. Omoni, a Rolanda traitement on a. Dès qu'elle a dit traitement on a c'est correct. Et ba diabétique mingi surtout ba oyo et bandisika, tu réussis à effacer en haut. Et le moins oui. To stabiliser le sucre na vraiment en traitement à diabète na vitamine E pendant 3 mois. 3 mois. Sucre na est comme stable à bandi ce qu'on respecter un régime alimentaire. Et après tu traiter ce qu'on prend un problème sexuel. Donc CRMTA a vraiment la solution par rapport à un problème on a diabète, hypertension, faiblesse sexuelle, frigidité pas basse pour toujours soulever qu'un problème il y a mibali mais biso basi peut toujours un problème sérieux basi belé bazala que afandi 15 ans 20 ans de mariage mais ayebi nini ba jouissara raté ayebi orgasme té aza frigide aboti pe bana mais ayebi té ko sepeleza ndenge nini eza maladie basi wana peut soigner bango juste car na trio wana tangeli bino donc CRMTA aza vraiment pour na bino pour traiter mon makambo. Alors, bah bino ndengini docteur. Ba référence, ba numéro de contact. En tout cas, tout ça na Kinshasa, tout ça na centrale de distribution na biso eza na avenue de l'université numéro 123 entre Yolo et Zona Capella na Katikati wana na arrestation au kuta biso wana et puis bato bazali banda to distribuera bango à partir à Canada, Montréal précisément tout ça il y a agence il y a expédition il y a transité ba colis en tout cas partout oyo bato bazali partout au ba congolais bazali ba kisi na biso ekomaka ba numéro de contact na biso eza affiché na bas de l'écran na bino ba numéro nyonso eza na WhatsApp so bo contacter biso to sala consultation na téléphone et puis okomeli okisi soko landi traitement bien généralement en tout cas bato ba landi traitement pas na ba référent biso toujours bato misusu. Et tu réussis, il y a un sexe à Vincent, il y a restaurer le couple et belé, et comment qui vraiment il y a un panzan. Tu réussis, il y a grâce à produit, grâce à CRMTA, tu réussis à reconstruire le couple. Il y a un bot, ça peut le couple moins belé. Tu as plus le comportement, comme la souka, je pense, la septicine. Docteur, nous tous gaillés, vous soumettre sous traitement pendant 3 mois, par exemple, pour la diabétique. Oui. Ce qui est silly. Est-ce qu'il faut azonga pour le contrôle ou bien suivi combien de temps pour aller que c'est bon la maladie est partie? Ok, traitement sur les silly, tu sais ça va examen. D'accord. On sait c'est examen pour le contrôle, peut-être que tu as un problème il y a une maladie à prostate par exemple, on appelle ici un adénome prostatique. Avant de détecter en gros, c'est examen on va bien rappeler et ça. Et lobby que prostate non est à vimba. Tu soumettre un traitement à diabète toujours.
alandi traitement na ye pendant temps autre déterminé après traitement tosenga akende oresalisa examen contrôle wana mpona kotala volume na ya prostate est ce que ezongi normal d'ailleurs ye moko à partir ya basymptôme oyo aza koyoka akomonaki basymptôme edisparaître mais mpo tozala sûr que traitement esimbi il faut akese sa contrôle wana po baoyo ozalaka se ekomi déjà molai développé déjà ekomi osenga opération bon na ka wana en tout cas nakozala nga na scientifique nakoloba te ke soki esengi kaka intervention chirurgicale ke esali opération il y a pas de problème mais soki eza ebandi na wana ebandeli oyo esengi ke tokoki kotraite yango même en son début cancer ebandi na ebandeli tokosauve moto wana totraite mais soki ekomi déjà développé esali bamétastase esali nini wana tokosala miracle te ekomi likambo ya nzambe epuis na traitement okolanda en fait c'est ça. Voilà, merci beaucoup Maman Pichou. Karine, Yom Tosaleli, déjà Zinginaliste, Nadia Zolex. Okoye Sabandogo Bassi Nini Oyo, Tamba Rotala, Barolulara. En fait, Bissobana Bassi, Sozolu la taille nanga est bien, mais il faut Oye Baneni pour entretenir une zoto. Nous autres toujours essayer il faut qu'on entretenir tango luka ozana bassin ya munene bassin mo evanda ezala bien so la tie lamba ezo dessiner et tout faut bandeni ni ya ko entretenir nzoto donc contacter ba numéro au batie ozwa pomade wana et puis ozana kisi ya ko baka po ekanga yo liboso ekanga na sima eza rappela ba problème ebele ozo luko za nango mais supporter ba caprice nango donc c'est un peu ça elo esa ke na support et na koka ko supporter taille nanga vraiment eza pomade wana oyo ya maman kombo nango Diazolex donc Diazolex yango nasalelaka ata na bavideo na osala ndako bapetit vidéo nanga nasalaka na olakisa bino ndenge nini nasalela yango napakolaka yango et tout donc merci beaucoup mais moi conseil mokie mpona bapapa lisusu bapapa ovandaka na kiti journée mobimba aussi so obinaki emata na ngomba esimba te donc faut osalela kisi obaki ose sentir oza à l'aise bachauffeur maçon donc bato nyonso oyebi osala mosala makasi surtout kotelema biso bato oservaka na bar ozoservir bato nyonso wana eza mosala ocharge bamasanga nyonso eza mosala type ya mosala nyonso fo oyebaka toujours koentretenir nzoto mpo kente olobaki ngai na eshuwaki awa okoeshue te soki olandi traitement à la loupe ndenge baoyebisa yo kesala boye ezongisa boye ezongisa boye mais so osali ndenge yo oyebi nde oloba na eshuwaki mais biso nyonso tomeki nanga na échoué te au match eza normal donc kutu papa koti akamwe pe voilà leader lava avant lava azali maloba docteur oui papa wazalaka après boulot ndenge Karine alobi na nazwa ye omo asisi mosala na ye after ayebiki façon aparler bon abeta mwa bok ya normal mwa bière mais comme ilokwa habitude en fait c'est-à-dire qu'il faut azala na moi alcool na mutu po ya à l'aise est-ce qu'il inconvénient ça inconvénient dans ma cas parce que bato mingi bakanisaka ke alcool ezala lokwa stimulant sexuel c'est faux alcool au contraire ezoko affaiblir yo soki na meli whisky naza dans les bons lokuta abeta bière brille ezo kutu ko affaiblir yo makasi lisusu soki omelaka alcool melango na modération et oza à table omeli mwa verre à bière na yo mais que o exagérer nango non pas du tout ils ont vraiment illusion que l'alcool est stimulant à côté sexuel. Lukuta. Ils ont vraiment illusion que ça là. Mais là, on de façon modérée parce que on rendre euphorie wana yozo kansandes que au comme makasi. Or aux faible. Donc l'alcool est là on est stimulant. Si on mélange la modération, c'est correct. D'accord. Oui. Leader là-bas. Oui. En tout cas, ngai eloko na kobisa bandeko o bako retenir papo ya CRMT CRMT ya eza que tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Check up. Vérifier. Pour vous avoir bonne santé, vous avez bonne santé. Ok, Naamado. Oza bonne santé. Ok, hyper. Nakati yote musicien moko ya mboka na biso vibrator ayema na nzembo na lobby
chauffeur a vérifié mafuta la mutuka na tongo. A vérifié la santé na été. A que ça la AVC na volant. Voilà. Aux hommes, et ça la conséquence c'est pour vérifier santé. Parce que vous vérifiez ma ça va nous avez pas vérifier. Ah oui, mais ça te le bora checker. C'est que ça la AVC la volant. Oui, chauffeur. C'est vrai. OK. Est-ce que vérifier santé na? Voilà. On m'a dit roba maroc nzadi. Tout le monde est malade. Oui, hein. Quand ça le était, quand ça tu es malade. Va te faire soin. Merci leader. S'il vous plaît Vincent, na robakisa, na robakisa likambo leader là va à lobby. To na ba cas mususu ya diabétique hein. Aza diabétique ignorant. A éviter que aza diabétique a sali malaria par exemple. Moni biso na Congo, mingi muto so sali malaria. Ote, bazong se mai ba perfuser. Bazulio sérum glycosé, babandi perfusion pas toi glycémie matiti 450 au côté na coma diabétique OK. Likambula bazoloba mingi tozara na habitude à l'hôpital ceux vraiment au moni que ça va pas. Combien gouvernement? Ouais, né au hôpital. Non. À l'occasion de rien, au rôle même une fois le mois, OK pendant ça va examen na nuance va checker yo. Peut-être qu'on va découvrir et l'eau comme mongo ou ezake, bah oui qu'on traite le plus vite possible avant que et banda au sala va dégâts. Donc n'enga lobby que tout le monde est malade, c'est vrai. Il faut tout se faire checker oye banzo tonayo. Biso basi par exemple, ceux qui ont un problème il y a infection urinaire, manifestation en haut ezarambala morote et qu'on soit 3 4 5 mois après comment on va pousser na système, on commence à ba urine moro très jaune. Au commis maï, au commis hors infection, vous avez déjà bien avant. Si on se faire examiner, on va attaquer en noki et puis et puis le problème il y a infection dans le bêta zou c'était na bande ko nyonso. N'est pas pour bande traitement antibiotique sur yebi ko kata na traitement. Parce que wana ozo rendre penda ba bactéries très efficaces dans au PC bango sur ma 4x5. Ceux qui ont une infection, quelle que soit infection urinaire, infection pulmonaire, avant au banda traitement d'antibiotiques, ils sont sûrs que le traitement on a bandit dans aussi ça. Sinon, on va se créer résistance dans nos autos et ça bien te pour na sur quoi sous maladie ou à cause du traitement bien. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, il faut signaler, nous, on l'a vu tout à l'heure, que nous ne pouvons pas signer sur toutes les infections. Nous ne pouvons pas signer sur toutes les hémorroïdes. Et qu'on a infection urinaire, et qu'on a le problème à rhumatisme, et qu'on a l'arthrose, arthrite. Il faut se faire examiner. Dans les symptômes, on est au temps à Mukusana anus, Mukongozo katana, Genuezo lenga, ozo lâcher tout le temps, donc gaz, ozo boire gaz tout le temps. Manque appétit, sur auquel la selle à peine aux hommes moi selle ya muke auquel la toilette on a des symptômes ils ont like ça que ils ont hémorroïdes et pas mi balle et puis ma faiblesse sexuelle on a symptômes mais nous connaissons pas si nous sauter des hémorroïdes. Voilà. Merci beaucoup na Maman Pichou, merci na leader Lava, merci na Karine Amado. Et puis la bandeko batali biso Maman Pichou pour la mituna pe koye banini rozo ba kisi numéro na bango za affiché au bas de l'écran vous pouvez toujours vous contacter pour la question sous Franck Stémai. Merci beaucoup Vincent à toi et merci également à l'équipe technique Parou Sao, Merveille Mampoya, Chaton Kolo et puis Maël Sadiki. Tout aussi ici na biso entretien spécial. Entretien spécial. Entretien spécial. Entretien spécial CRMTA. CRMTA. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichou Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada. Na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona na CRMTA et subir essai
toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosa la différence na biso na ba tradi parce que esibir quand même moi ba étude et puis ba kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a pena parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, où ils allaient qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient pour traiter ba problème nyonso. Tous allons na qui na biso diazostimile, où ils allaient pour traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, total éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na qui na biso zingenalis, supo, na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allez traiter différentes formes, il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Nous avons des azolex. Ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomulingo ya papa na biso tonde les diazolo. Nous allons na médecine crème ndenge na tamaki. Nous allons na allium. Ils allaient kiss na biso ya tension. Ils allaient traiter hypertension. Nous allons na borex. Ils allaient bomba système ya papa. Ils allaient komisa ya mulai pe munene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome ba fibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou ils allaient kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a